ba comédien bo sali malamu en tout cas ndenge bolobeli président Masumu. Président Masumu partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengia Combat Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, ta boss des boss, il y a un danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Ba comédien bo sali malamu en tout cas ndenge bolobeli président Masumu. Président Masumu association wana ba commissaire ngo lokola tribi. En tout cas bo sali eloko ya kitoko ba comédien. Ndenge bokoki kolobela président Masumu na ndenge wana pe bolobeli groupe na bango yaba sage parce que bango ba commissaire ngo tribi mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonneuse mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote banamike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. En tout cas Nathalie na makambo ya Dadi Ikambala ndenge ba comédien ba revendiquer ba droit na bango ndenge ba comédien ba lobby na ba comédienne ba lobeli pona ONG oyo eza dirigé na président Masumu a commissaire yango tribi a commissaire yango village a commissaire yango privé yango wana bangajaka kaka oyo baza pembeni na ye oyo bazalaka kaka na maloba ezali ba doyen oyo bazali kobima neti ba sage ba chef coutumier na kati ya village. Mais association ezali ebele bato ebele baza na association ba comédien ebele baza na ba association bazali pe na ba idée ya sika bazali pe na ba vision ya makasi mais groupe wana tribi ya président Masumu eza kolinga kotika bango te liboso bawelela présidence na sai na modero pe na bamisusu sikoyo même maloba ya pamba baza kokoka kotikela bassociation mosusu te bakoka koexprime pote bandeko mosusu bayoka bango baza koinvite bango en privé bakutana na commission entre bango na bango bato wana bapesa idée pana bango bongo bango batala ide wana soki eza ndenge nini po mukolo réunion mususu ekozala babimisa ide wana soki bango basepeli na yango nzoka pona théâtre ekende liboso eza kosenga bato mususu fo bazala na ide oyo président Masumu akoki kosepela na yango te mais ezali pona intérêt ya théâtre ezali pona intérêt ya ba comédien ezali pona intérêt ya ba comédienne pe culture ya Congo parce que ba papa Masumu na batu na ye na équipe ne ya ba sage ya ba doyen ya ba chef coutumier baza na raisonnement na bango ya kitoko mais raisonnement na bango ya kitoko yango wana te esengeli ekangama kaka batu balandaka bango parce que na théâtre na monde ya cinéma ezali kosenga ba vision ebele
ezali kosenga ba ide ebele même na makambo etali ba vie na bango ba professionnel pe makambo nyonso oyo basalaka ezali kosenga kaka te association ya papa masumu oyo ezali village masumu ezali tribu masumu ekontinuaka kaka kosala makambo oyo bango balingi kolobela batu bayoka kaka makambo oyo ekouta na minoko na bango d'avance ye moko président kombo na ye masumu donc masumu bino bolobaka kombo elandaka alors soki bolingi bozala na mbula na masumu mpona président na bino mpe masumu bokontinue kosala masumu wana etali bino mais bacomédien boza na droit soki papa masumu na basage ne babengisi bino en tout cas bokendeke bozwa elobi ndeko mosusu wana journaliste ya nene ya kelokelo alobi mpona nini bozwaka président moko te na association moko te basangisa baide nsima baloba en tout cas ide ya journaliste wana to ya ndeko mwasi moko wana kampala soki kampila oyo ya bois noir angengaka mwasi kitoko ya comédien wana maloba na ye mpe ezalaki kitoko soko olandi bandeko mosusu ya mwasi oyo basiliki mpe bapupoli en tout cas basiliki kitoko ezali kosenga bacomédien en tout cas fo bosala ndenge chroniqueur wana atuni ezali vraiment malamu kozwaka leader moko ya association pote basanganaka entre bango soki bazwi ba ide sima bango nde bakoki kosala commission en tout cas oyo bakoloba yango bino bokoyoka oyo ya malamu bokopona pe bokosala oyo bokotika botiki po tango président masumu alobaka abanda koloba banda kala azala président banda kala mais tilelo vision ya sika emonanaka te théâtre congolais même épisode ebele bosalaka ezalaka vraiment contrôlé te makambo ebele eza en désordre même ba pays ebele oyo ya Afrique ebandi même ba théâtre na l'an 2000 ans ebandi ba film na l'an 2000 ans bakoma mosika koleka Congo surtout okoki ko comparer même pas Congo na Burkina Faso po bino botalaka mingi ba film ya ba ninja ya ba nigérien na ba film ya ba ivoirien yango bokomparaka na ba film congolais mais esape na ba pays ba Burkina Faso baza mosika na ba film ba théâtre ba comédie ya somo Angola na kanisa botala novelas basala bino moko boinvita ba comédien na biwan baleka bomona bango basala filme ba explica bino ndenge babanda ndenge basala organiser na ba oyo basala ata théâtre te mais bomona ba joua rôle kitoko mais mayele oyo e osalamaka na Angola ya ba filme na TPA foko yeba e banda na Congo ezali te ba ngole ba donka makambo esalamaka na Congo mais ezali papa moko akola na Congo yende mutu na TPA donc télévision ya Angola yende mutu abanda makambo ya théâtre na ba filme parce que azalaki na Congo amona ba mwana nsusu atala ba maboke ayoka ba mulanga pembe ayoka be waso be boma banani akende na Angola azonga na Angola tango akoma azonga comme regressado mutu azongi na mboka na ye angazala engagé na TPA pe apesa ba ide na ye gouvernement a chambongo pe makambo ekende kitoko mais mbongo te mutu tindaki esalama bongo mais liboso mayele oyo ya ye mais masumu de brende tisikoyo azali komemela bino kaka masumu yango wana baide na ye même eza malamu bozali na besoin bozali penza ezali nécessaire ba ide
ya ba comédien na ba comédien ya sika baloba pe batu bayoka. Donc chaque commission est sengeli et salama le kola chroniqueur wana alobi faut kozwaka leader moko na association moko pote makambu ekendeke kitoko ezalite kaka jour ya enveloppe babimisi ma paquet. Surtout le cola enveloppe ango ezalaki kaka moko ya kokangama evimba wana vraiment paya ba mas président Masumu ekopesa bango vertige. Mais soki enveloppe ango ezalaki ya kokabona moko mutu na enveloppe na ye ndenge elekaka na kingakati na kanisa wana président Masumu alingaki kolia minu kaka na toilette ya lupangu na ye parce que akoyeba enveloppe ya moninga te sauf nde tokoki koyeba enveloppe ya mamolopo pote alobaki yango to ya Keni Biana na sukisi awa botika la malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nia ya danger donc ba ça tolo la zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.